MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata Vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, coucou, bienvenue dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission analyse populaire. Ils ont la mission que Dani Timanga a toujours pour analyser les faits bamakambu bokoto bana ya mama buza wapi eye grave. Daga tolobi eye grave. Oh là là. Likez la vidéo, partagez les vidéos, abonnez-vous parce que ici il y a toujours les informations dans votre chaîne MJ Télévision. Je ne peux pas commencer cette émission comme ça d'analyse populaire sans pourtant saluer la première de toutes les premières dames, Maman Mami Wanza depuis Orléans et surtout je salue aussi comme ça Olivier Luango et je salue aussi comme ça notre daddy Papa Micha de Paris et pourquoi pas Sylvie Bati. Je vois aussi comme ça Ronnie Bessial, bon voyage, Bisikra Azali, Nayo, notre rappeur et pourquoi pas de saluer comme ça Kevin Bravo Wanza. Donc on te salue aujourd'hui. Fidèle ami internaute, Tongo Yalelo, Moyi Yalelo, Eza Moyi Yamakambu, samedi Oyo et Yeli Maneke Mabe. To sali be mission, to lobby, to gangi, enfin voilà Cindy le cœur a sali o Eza décision naïe. Maneke en ce moment se retrouve na prison. Maneke bakangi na Tongo Yalelo bana ya mama. Bakangi Manike et puis Manike bazuye na pyjama na ye. Ndenge kaka bozo komona na photo oyo tote eza teo tozo beta lisolo oya kokosa. Bomoni Manike bien menoté na ba menote na maboko. Mena na baye oyo babandaki kotinda Manike kende finga Cindy loba na Cindy. Est-ce qu'en ce moment bakoki kokota likambu oyo? Est-ce qu'en ce moment bakoluka pe ko défendre Manike? Bandeko moni lelo oyo boluka pe bo protéger ka vie ya ba chroniqueur to ba journaliste o ba ya na monde ya média ya internet. Lelo okotinda journaliste afinga moto afingi pe benjiro eza ya mabe et tala lelo suka oyo esali Manike. Malgré de voir comme ça fait mal. Ça fait mal. Comment na ndenge bakangi Manike to yebite Manike la biso ce qui paye aza na problème ya maladie ou comment? Fidèle ami internaute. Eza na babiloko mususu di photo ye bakayango. Eza la ga o Dani Timanga likambu boye bolobela kite. Manike a 8 ans na ye. Yako finga Cindy, yako sabola Cindy. Ndenge nini asepela ki ko sabola ye. Par rapport na batu oyo babanda kotinda ye.
est-ce que na batunde babande koloba que maman Lia moto azaki na sima ya affaire oyo? Est-ce que maman Lia akolinga kokita pona koya ko défendre Manike? To so na bande ko nanga. Bomoni ke sala rapasi. Dernièrement to monaki Manike et pas ya vient na biso Willy Mouchen. Pona ko kende ko ba ya Willy voilà au sengelanga pardon. Batu musu balobi Willy Mouchen inde mutu apporter Manike nini plainte. Est-ce que ezapena bakangi Manike to bakangi ete? Na yebite na nde to sala émission ndeke to sala émission bo wana eza ba voice. Eza ba voice. Vraiment bandeko boyoka bino moko arrestation ya Manike ndenge eleki pardon bandelelanga yango vraiment boyoka Manike jamais nakoki jamais na tindela ki voice bien na téléphone nanga na biso nakoki jamais Quadra au côté là Alia parce que kinisa ya kode na maroki na bossa na raté alors Quadra to umeli omoni njoro eloko oluka la vie nanga na ba 4 to kangi Maniki basoda ba yeba kangi azoloba siko basoda ba yeba kangi ngai ba ridiculiser ngai vio bossa ni passé. Je la regrette au bossani passé. Dans la première syndité. Njora piégé nga. Mais njora loko luka na bana nga vie. Quadra. Olomide njora loko luka na bana nga i prend sa lobisa nga susute. Pense place à kende yeba na te. Moi na nga place à kende yeba na te. Famille na nga il kola babengi ba. Ya tika filmer ngai. Tika filmer ngai. Tika moindre publication na porter plainte bien. On a loba parce que mon major mutabina na loba. Pour na on s'appelle mon major batou. Oh ba filmer kuna parce que na linga te confiance à la ridicule. Alobi yo tika go porter plainte. Alobi ngai a autorisé ngai. Na autorisé parce que na on sola na Quadra. Quadra. Yo afie na ngai yango bakangi ngai yango bakanginga. Bakanginga loko linga ke sala yango bakanginga. Mais Quadra ebi que nos deba kanginga boina sto sambwa. Et les gens des ans et ça terrain. Album et beba pour y avoir réputation dans internet. Quadra toi le problème nini. Pourquoi tu commences à niveau vieux yebinga banda 17 ans. Vieux naza 17 ans comme maman mukolo vieux comme quoi harceler ngai. Vieux zana voda comme presse au polo zotala. Lelo ni ba bia salaki. Ça fait na. Lelo ni ba bia salaki on a ko vana to kilte la kisinjora. Famille n'a pas boyinga liko akisinjora. Bandeko yanyu so boyanga liko akisinjora. Sindi naza problème na hote. So moi na saki vidéo pardon parce que ba yana nga boyinga na YouTube. Ba yana nga moi sabina sa sou ba émission. Na koki jamais kokota mamba libano parce que mbeli obomeli ali eza mbeli obomela ya côté. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal na batundenge bolukaka kotinda Manike boyoki Manike ye moko ndenge aza kolela oyo Manike boyoka ba kolela oyo botala ba video nyonso Manike asala botika koyoka eloko te. Manike lelo aza arrêté. Manike lelo bozomona ndenge toteli bino na profil wana maloba oyo boyoki Manike azoloba na yebisaki Quadra na yebisaki Kofi. Mais ça fait mal. Bandeko eza na makambo mususu il faut mutu yo moko aname conscience tango oza kosala ngo il faut yeba ba retomber nango ekoki kozala nini mususu ekoki ekoya ya bien mususu pe ekoki koya ya mabe. Lelo oyo olobi okoki jamais kokotela mama Alia mais lelo bande kosala yango nani azalaki na nsima na ozaka la problème asindite bien sûr devant une problème nde toyaka olobaki nazalaki na problème ya ekingani te parce que likambo ekwei. Est-ce que Cindy le cœur aussi akozongisa
kanda na ye sima kolobaki alimbisa Manike parce que alobaki bakosamba na Manike. Aujourd'hui Manike yewana aza arrêté. Toyebi te par là tokoloba nini, par là tokosa nini. Bato musu bakomoloba maamuna kwake prison kingani asali boye yo mutu ozalaki na vie na yo oza kovivre na yo bien ata baémission yango tosalaka okoluka problème na mutu moko boye oyo yo moko ozomona te aleki yo na makambo aleki yo mpe na vie sikoyo awa tokokondane Cindy Leker to tokoloba nini bandeko toyebi te Cindy Leker laka sala video bandeko bino moko boyebi tolanda video ya Cindy Leker azala na kanda ya mabe méchant Cindy Leker azala na méchant totia nanu extrait ya video parce que loko ekomi boye totia nanu maloba pe ya Cindy Leker na video na ye totia nanu yango bandeko bolanda parce que Cindy eza lokola message oyo déjà apesaki Manike koyebisa que toi tu as les épaules pour kende koloba ke fali asalanga boy. Qu'est-ce qu'on va dire par là? To condamner ka Cindy parce que Arthur et Salami ou comment? Un fidèle ami de internaute. Et ça na likambo mususu le baza ko pekisa yo, il faut pe ko yoka kabandeko. Le balobi ke tika loko wana eza bien te. Ngana yebisa la batu, mutu so akangi likofu pona ko beta mutu. Ayeba douleur yelo kwa kangi te. Mais mutu ekomelaka na njoto, ekweleli ye na njoto. Yende mutu akoyeba koyoka douleur. Angaïda niti manga. Manike plaira. Manike plaira ce matin. Manike kolela. Hein? Batu bakomi koseka. Toyebi te. Toteli bino su Manike su tozoli se ni. Basona bayiba kangina azulu basingo basona bayiba kangina ridiculiser ngai bio bosani passé regret to bosani passé tala pona sinite njoka piégenga mais njoka luka oluka na bana nga vie quadra olobi te vie njoka luka oluka na bana na ngai place alobisa nga susu te place akende yebanaka te mwana nga place akende yebanaka te famille na ngai likolo babengi tika ofilme ngai tika ofilme ngai tika moninga publication na porte plainte yebi yango naoloba parce que mo major motabi na lunga mpona osola mpe mo major bato oyo bafilme kuna parce que naolinga alobi yo tika koporte plainte alobi ngai autorize ngai naautorize parce que naosola na quadra yo afie na ngai yango bakangi nga yango bakangi nga eloko elinga esalama yango bakangi nga mais quadra oyebi ke nde bakangi nga boye tosambwa les gens eza na nini na nini eza na terrain album ebeba po eyebi réputation na na internet quadra tona problème nini pourquoi tokokoma ntina niveau oyo vi oyebi nga banda 17 ans naza 17 nakomi mama mokolo vi okomi koharcele ngai yoza na vodacom presse apolo ozotala lelo niba nasalaki sape na nga lelo niba nasalaki nga nakovolatolaki otelaki sinzoa fami nange boyinga likolaki sinzoa bandeko ya nyonso baboyanga likolaki sinzoa singi naza problème na yo te somo nasalaki video pardon te parce que baya nanga baboyinga na youtube baya nanga mwasi abino sala sur émission nakoki jamais kokota mambo ya libano parce que mbeli okomeli eza mbeli akomela ya kote nga naza na problème te anga problème na singi te
quadra na sola na jour ezaki possibilité te nakoki jamais natindelaki yo voice bien na telefone na nga nayebi nakoki jamais quadra okotela ale ya paster kimisa ya kodi kama na route nakosangaa te alors quadra tomumeli amoni nzo eloko oluka na vie na nga kangi maniki basoda bayebakangi azoloba siko basoda bayebakangi ngai baridiculize ngai bio bosani passé na regrete obosani passé tala mpo nasingi te nzoka piége nga me nzoka eloko oluka na bana na nga vie quadra olomide vie nzoka eloko oluka na bana na ngai place alobisa nga susu te place akende yebanaka te mwana nga place akende yebanaka te famille na ngai likolo babengi tika ofilme ngai tika ofilme ngai tika moindre publication na porte plainte yebi yango naoloba parce que mo major motabi naloba mpona osola motape mo major bato oyo bafilme kuna parce que naolinga alobi yo tika koporte plainte alobi ngai autorize ngai naautorize parce que naosola na quadra yo afie na ngai yango bakangi nga yango bakangi nga eloko elingaki esalama yango bakangi nga mais quadra oyebi ke nde bakangi nga boye tosambwa telejane eza na nini ngai nana nini eza na terrain album ebeba mpo yebi réputation na na internet quadra tona problème nini pourquoi tokokoma ntina niveau vi oyebi ngai banda 17 ans naza 17 nakomi mama mokolo vi okomi koharcele ngai yozala na vodacom presse opolo ozotala lelo nima nasalaki lelo nima nasalaki ngolokovona toyoki otila kisi nzowa fami na ngai boyi ngai likoya kisi nzowa bandeko na nyonso baboya ngai likoya kisi nzowa sindi naza problème na yo te so moi nasalaki video pardon te parce que baya nanga baboyi ngai na youtube baya nanga mwasi abino sasoloba émission nakoki jamais kokota mambo libano boyoki bino moko ndenge video elobi ndenge maloba ya ye moko manike akolela manike plera ngai likambo yango ezalaka soki eyeka grave moto alele nayebisaki bino totya nano image ya Cindy le Cœur ndenge alobaka deja na manike yango lelo esalami voilà manike yeyo manike na nzela ya prison manike ye wana na nzela ya prison manike na nzela ya prison bandeko ça fait mal tozotiela bino yango nanu malgré tozwa yango na telefone bosupporte kaka bokosupporte komona yango boye voilà ça fait mal. Ça fait mal to lukato la bino vidéo yango. Voilà, ça fait mal. Manike ndenge bakomi na ye. To tchana nu vidéo ya Cindy. Après c'est là to zonga to tchela bino ndenge bakomi na manike na prison à suivre. Manike, yozo kanisa penda ki ozana. Est-ce que tu as les épaules, il y a quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire, bien aux autres tika rolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété,
Pour ton information, il fallait aller à l'angate. Il fallait aller à l'angate. Puis, arotika la kusala yangote. Erotika la kusala mate. Keba na yo, monsieur. Keba na yo. Ozo non affaire n'angate. Tu me connais pas na ebiote. Au moins, muto, na ye muto a otindaka yo. Apesa yo bambongo. A otindaka yo. Osala, ozo salo ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi, si, Zana ma casse, Zana ba poli ya remema tout ce que tu es en train de sortir. Ben, santé, tout aux obim s'assurent. Zana ma casse. Moi, le la respect, zal souste pour personne. Vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Elilingi na yo maniqué. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo. Yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme. Sors. Arrête de te cacher. Sors. Voilà, fidèles amis internautes, on a beaucoup de la vidéo, il y a Cindy Le Cœur. Bota la sko arrivé, il y a maniqué na prison, n'est pas comme une manga. Bota anan. Et puis, ils ont un compte, il y a TikTok, il y a Kofi. Bota là, comment bah comme une maniqué na prison. Et puis, on va se retrouver juste après. Oyo kabena maniqué. Esili de ayakoti. Est-ce qu'on filme ma mandat ce point? Hein? Au baby si réputation parquet. Na pesa ko ba mandat. Voilà bandeko tozongi na plateau bino moko bo comprendre bomoni lolenge nini tuteli bino manike ndenge manike plaza kolela malgré tango yoki maloba boye sali passe ça fait mal mais inchallah nzambe moko mokonzi Kofi Olomide manike aleli est un bon père. Soko koko yo kapé boné mbesi et aux ala kaka bien. Cindy Le Cœur honorable. Oui, merci beaucoup au salut au esenga ki osala na motema na ya bo maman pour que la qui s'appelle maniqué que et lo kwa sala ki ezabianté. Biso MJ télévision tolobika ke limbisa. So limbisi et au sala bien le ko la Christ parce que biso Bonzambe toujours à la cathédrale engagé Maniké plaira Maniké Lady. Merci à toi notre mamie maman dit maman la première de tout le première dame na Katia Orléans là je vois maman Mami Wanza Motema ya Batou ya papa Micha de Paris. Merci à toi mamie et pourquoi pas de Dieu merci comme ça aussi à Ronnie Bessial notre rappeur et pourquoi pas de saluer comme ça notre date du papa Micha je vois aussi comme ça Kevin Bravo Wanza Mosali Anza Moyembe Ninankolo merci na bino nyonso bopesa biso confiance ya Rolanda biso puis bopesa biso force oyo on était là pour parler de cette affaire de maniqué et merci na bino nyonso et abonnez-vous massivement parce que ici vous ne manquerez pas des informations. Quant à moi Danity Manga, je vous dis merci et bye bye. MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Danity Manga vrai non, vrai tanta sur la bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi.
Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous.